ya Joseph Mbemba bandeko nanga eye kobimisa ba makambo ebele eye penza na ba vérité moko ya somo eye penza na makambo moko ya kilikili bandeko nanga yango na lobaka toujours eza na batu mosusu makila na bango soki obomi bango makila na bango eninganaka toujours et encore ekoya toujours kobimisa yo na poisa bien que eza na batu mosusu obomi na yo ovandi olali makila na bango ezoningana te me ba mosusu babomaka bango te makila na bango eninganaka bandeko nanga na niveau moko pas possible lelo oyo ba vérité ya kilikili ba vérité ya somo eye kobima mutu oya boma Joseph Mbemba pona ye alobaki to amitiaki na mutu keno ndenge na osala boye bakoyeba ngate mais kandenge boyebi makila ekomi koningana ba vérité lelo eye kobima bandeko nanga ekomi kosala somo onga moko na lobaka somo nzoto malili na niveau moko bandeko nanga bokondima te na otiela bino mwa audio moko to landa biso nyonso ensemble bolanda boyoka nanu makambo ndenge ezokende et après ça kande boyebi na système à Tokos. La famille, on se retrouve juste après. Salut chers Boucho, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers Boucho, chers abonnés et chers connaissances, Yalelo penza na memeli bino kande boutu kolanda deja audio ba makambo eza nango ibele ba makambo eza nango somo ba makambo eza nango kilikili na niveau moko pas possible. La famille avant to kota kuna avant to lobela nyonso avant to kota penza na mozindo ya makambo na biso ekozala malamu mingi na ya ko sensibiliser batu nyonso o bakotisika na chaîne na biso. Si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne ya ba analyse somo, chaîne moko ya ba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo la famille, commentez et partagez. Et que ça la biso oyo penza tolobila kanabiso chaque jour. Top.
Mamae 2024 GAVCARE to yelibino solution. Pour ba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. GAVCARE to zalina solution. Yo oyo okota ménopause atana 65 ans na GAVCARE oko simba mwana. Ebongo oyo etali fertilité masculine. Ma papa to bossani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Posaya mwasi et kimayo, kimobali et telemaka bienté. Awa, yo kayango et telemi. Ebongo oyo etali loposo, vergeture, babengi nduta, bouton, tache, acné. GAVCARE ba produit ya solo teint uniforme. Na 5 jours ya pamba, oteli, talendenge bimiki toko na feti. Tozalina, gamme complet, ya Coca-Cola, ya injection, ya comprimé, na ya suppositoire. Yeah. Ozalina problème ya hémorroïde, interne, topé, externe. Papa, maman, kaka na 2 jours ya pamba, omoni changement total. Pour la maladie, tension, diabète, AVC, topé, obésité, lobico et zali, perte de poids, sans okota salle de sport. Kisi a injection, P comprimé, na GAVCARE, bikalibela. Olingi okima, suki pe mandefu ya pembe, benga biso na lombango, po awa, tozali na solution moko durable. Ba produit na biso nyonso, ezali 100% naturel, pe et salemi, na ba plante, na ba industrie, ya Angleterre, pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo, plus 44 74 05 65 35 48. GAVCARE, solution ya santé na yo. GAVCARE aye na ba solution ya kilikili, GAVCARE aye na ba solution ya somo, GAVCARE aye penza na makambo moko ya kitoko, GAVCARE aye penza bandeko nanga po na lobiko na yo. Yo mutobelaka, mutu esalaka yo pasi, mukongo pasi, mino pasi, oye mataki kitaki, oye zo sala yo pasi, oyo kuna esalaki yo pasi. Bandeko nanga, solution eza na place moko kaka, solution eza nde na GAVCARE la famille, na système moko kaka ya kitoko mingi makasi. Voilà. Toye lisusu na makambo ya ndeko na biso, garde surtout ya président Nabiso qui est le président Etienne Tshisekedi Otobengaka mingi papa Fachi Beton lelo toye penza na sango moko eza ya mawa kandenge ebile ya batu bazomonango bazoyokango bandeko nanga ezosala pasi penza ya makasi ezosala pasi penza ya makasi komona lelo si jeune avec plein d'avenir mutu penza a balaki a boti azana bana azo planifier futur surtout ya bana na ye mais lelo oyo na kimotema mabe ya biso ba congolais baya koboma ndeko na biso ezo sala pasi bandeko na ngai wana toyeki komona mama na ye mama oyo penza abotaki ndeko na biso Joseph Mbemba aye penza kobimisa mwa ba makambo sur batu oyo selon sa mama selon mama na ye batu oyo basalike lelo oyo Kongo na biso to banda kolila ndeko na biso na kombo ya Joseph Mbemba. La famille nazotie la bino audio comme ça tolanda audio biso nyonso ensemble tolandango et après kolanda audio wana nde tokozonga lisusu ka ndenge tosalaka ba analyse na biso tokoya lisusu kosala analyse na ndenge moko ya bien. Bandeko nanga tolanda audio et on se retrouve juste après.
mwana mobali aza kuna chef ya ekika na bango aza Enoch ayebisi mwa bilai yaka na passeport na yo totie deja na liste okende na bana na France ndenge babengaka bango na NR akei bayebisi eke tozomona suko mono na liste te ye Enoch wana azoloba nga motu na longoli yango akovoyage te aza marie elobi okende kolongola ko mwana nga kende aza marie nga bongo na solo na mwasi na nga na ndako voyage kuta eza ya un mois bao bazosala 5 ans bazali bao bazosala une année bazali bao bazosala poto ata 10 ans na poto bazali basi bazolanda bao okende kolongola ko mwana nga mpona nini asante moi change de parole alobi na mwa bilai alobi nzela nakolakisa yo mwa bilai ayauti mosala abengi ngai nakei ayebisi nga alobi mama na mosala kuna eza papa oyo baba azoderange mpe na ngai na Enoch wana kama mpe papa Silva abengi komanda na la famille ezosala pasi mpenza na motema ka ndenge touti kolanda moto abandi oloba eza mama na ye abandi oloba na koseka te me koloba na ye ezalaki na mai ya miso ebele abandaki vraiment kolela eza te keno azoloba na makasi nyonso te abandi kolela ka ndenge bolandi histoire nyonso ndenge mama expliqué selon mama batu oyo babomisi to babomi batu oyo basali keno mwana na ye azala lisusu te pona mama eza ndeko na biso Enoch na mosusu oyo babengaka baba na soi-disant Jean-Paul batu wana selon mama selon ba audio oyo touti kolanda makambo ezalaki ndenge nini ka ndenge babomaki ye mwasi ayebaki te kutu mwasi aboya mobali abima jour wana na butu ntango baobenga ye mwasi aboyaki na ye alobaki te kokende na yo te mobali ainsiste alobi te ifo nakende talaka eza bapela mosala nakoki koboya te kokende nde kokende kona akendaki kokufa balamukaka na boye na ntongo baye kokuta ebembe na ye pembeni ya ndako na ye la famille batu bakomi kotala tellement ebele ya batu babandi otiaka te bino moko boyebi bagarde ya baprésident la plupart ya batu penza batiaka penza miso na bango penza te toka te eye kosala ke ndeko na ye ya mobali 6e ya famille na bango ye pe abandi omema bana na ekole ka ndenge ezalaka nde amoni kaka batu baza wana batu ebele baza wana nde alobi eza nini kotuna nde balobi non eza na ebembe moko kuna bauti koboma mutu babetaki ye mabe makasi bapota eza ebele na nzoto babetaki ye penza mutu wana aza ya kokufa c'est ainsi que ye pe akiti na mutu kalobi te nakende nani kotala kokende ka boye nzoka eza nde grand frère na ye et directement akomaki koganga alobi o ndeko na ngai mwana papa na mama na ngai c'est ainsi que akomi kobenga ba membre ya famille akomi kobenga mwasi akomi kobenga ba mama na ye bandeko na nga ezalaki somo nzoto penza malili ezosala pasi komona biso ba congolais lelo tokomi kobomana biso na biso ezosala penza pasi ya makasi vraiment na yebite oboma mutu kaka parce que il fallait voyager na bana ya président soki bana baye awa na kin mutu atambolaka na bango ezalaka ka papa na biso Joseph Mbemba ye mutu abando tambola na bango soki bana bazosala ba voyage na bango bana balingaka ye mingi makasi baze sentiraka à l'aise parce que vie auto zanango ezana batu mosusu bakoki kozala baza pembeni na yo mais soki baza pembeni ozo se sentir na yo à l'aise te mais ezana batu mosusu soki baye pembeni na yo okomi na yo ko se sentir à l'aise pona bana président na biso bango pe bazalaki bongo bango bazalaki soki papa Joseph Mbemba aza plutôt omona bana bazana bango à l'aise bazana bango bien baoseka baosepela raison pour laquelle babando préféré na bango ba voyage nyonso baosala bazala toujours na papa wana sikoyo ka ndenge bomo boyebi
biso ba congolais toza batu moko tozalaka na motema mabe batu mosusu bakanisaka soki mutu osala epai batu wana balingi ye c'est comme si yende aleki bango et pourtant ezalaka bongo te nga nalobaka toujours ezalaka makambo surtout ya makila eza na ba place mosusu okoki kokende oyebi musala oyebi ndenge ya kosala me balingi yo te basepelaka na yo te me baosepela na mutu oyo kutu asalaka ta musala malonga te nde baosepela na ye ezalaka nini makambo ya makila soki makila etutani yango esalaka keno omona batu wana na batu wana bazoyokana bien bazolingana bien mais soki makila etutani te ata soki osali ndenge nini vu que ezalaka makambo ya makila bandeko nanga okoya koboma mokili mobimba pamba penza makasi neti makambo oyo batu nyonso lelo bakomi koloba kaka keno mutu abomisi ye eza Enoch mutu abomisi ye eza Baba mutu abomisi ye eza soki soit disant Jean Paul ezosala pasi penza na makasi na motema wana nyonso batie mutu na liste yenda kotambola na bana na France vu que baokende na France yo kaka na kiluwenge na yo oya kolongola kombo na ye et puis olongoli bongo alave mutu akufi la famille en tout cas quand toyaka toye vraiment ko présenter nos sincères condoléances na famille surtout présidentielle là nous voyons notre président Papa Fatou Tshisekedi, nous voyons Maman Denise Nyakeru na bana nyonso toye ko présenter lisusu nos sincères condoléances na famille biologique yande konabiso Joseph Mbemba de partout oyo bokolanda Étoile Ines TV. En tout cas toyebi ke moment oyo eza facilité eza moment moko onga moko na lobaka très difficile kobungisa mutu ezalaka facile ata mokete yango toye penza kopesa bino ba condoléances na tozotia bino ba prière parce que toyebi ke biso bato tokoki koloba o nyonso tokolinga mais mutu oya konsolaka biso ya bien na kitoko nyonso na pete nyonso ezalaka nzambe yango na yeko senga kama wa nzambe ekita na vina bino nzambe alola azala toujours na bino nzambe alola asunga bino surtout pour ko surmonter moment oyo parce que esalaka penza mingi makasi. Grand merci na balandi nyonso ya Étoile Ines TV. Grand merci na ba o nyonso bazwaka penza ta na bango pona kolandaka biso. Grand merci na ba o nyonso babengaka biso de partout dans le monde. Ba o nyonso batindilaka biso ba message d'encouragement. Toye koyebisa bino ba merci mingi ebele kandenge boyebi na système moko ya kitoko. Bambote nanga na yemoko linda bukulu ya balinda mwasi nzambe. Bambote nanga na yemoko Madame Judith Diampo Visa. Bambote nanga na Madame Céline Kaba. Bambote nanga na yemoko Madame Cécilia Tumba na pesi bambote na Madame Sidonia Siala. Bambote nanga na ba mama nanga chérie na pesi bambote na mama Eugénie Zemanga na pesi bambote na mama Joséphine, mama Titi et pourquoi pas mama Tina Sambia. De partout au bolandaka Étoile na pesi bino bambote na système kaka moko ya tokos makasi. Voilà. Bande konanga kande to beta masolo ya liwa dans la vie la famille photos ala kakeba ezana batu mosusu mosusu na yo moko okanisaki batu o balinganga nzoka na cesse ya motema balingaka yote yango ezalaka toujours malamu mingi soki bo sala bisika moko omonika mutu akomi kolandela vie na yo akomi kolandela musala na yo mutu abongo bazalaka na ye keba penza makasi. Il faut que zalaka keba parce que ezana batu mosusu azoya na vie na yo ayebike ndenge nazoya na ye kosala bisala sala ezape na batu mosusu azoya na vie na yo bandeko nanga ayebike epai ya mututel nazokende koyekola mwa eloko ezalaka bongo. Alors ba situation surtout ya bongo ezala ba situation moko eya kofungula kabiso miso parce que ebele ya batu ata soki omona mutu azolinga yo te mutu azolinga ta présence na yo te mais omona batu mosusu azomi pesa kaka mutu deja soki deja na ibandeli omona ka mutu moko aolinga kaka yo o échoué
déjà moto bongo bazalaka na keba keba penza makasi eza neti kande na pesa ka exemple na ngai ya mabala eza neti batu mosusu omona ozana makambo ebele na libala na yo oke ko betela eli solo mais conseil ni na opesa yo zakaka longwa na yo na libala wana boma na yo libala batu mosusu bazalaka bongo déjà soki mutu ba conseil ya bongo azopesa kayo mutu abongo bazalaka na ye keba mutu moko azopesa yo ka ba réponse moko ya mabe ya ko encourager yo te meka ba réponse moko ya ko décourager kayo batu abongo bazalaka na bango keba bazalaka pinza na bango keba bon pino moko boyebi réalité ya vie ndenge ezalaka bandeko nanga soki tolobi ke peut-être papa Joseph il fallait pas akende wana tolingaki to tia ba makambo susu comme boyebi liwa soki ye en tout cas ezalaka na bandenge na ye nango mutu na mutu azalaka na ndenge na ya kukufa peut-être ata soki kandenge mwasi aboyaki soki ayokela mwasi peut-être soki ezalaki kaka jour aliwa na ye ataka na kolala boye alingaki peut-être akufa ezalaka bongo mais kande boyebi conseil na biso ezalaka toujours bozala keba boyebaka place nini surtout akotiaka makolo parce que mokili ya lelo bandeko nanga eza ya kobeba mokili ya lelo bandeko nanga ekomi nango somo mokili ya lelo bandeko nanga ekomi nango mutu pasi mokili ya lelo ekomi penza ya kobanga soki ozobanga mokili te bandeko nanga ekozala pasi penza makasi pona yo makambo yo to histoire oyo eya kofungola biso miso eya pe koteya bandeko na biso oyo bayokaka na bango te na système. Rendez-vous à ne pas manquer le 19 mai 2024 au stade de Martyr avec le pasteur Moïse Mbiye. Bienvenue, welcome, karibu kwa wote. L'invitation est cordiale à tout le monde, la famille dans mutu nyonso openza azalaka na posa okota na mozindo ya prière. Rendez-vous le 19 la famille na stade de Martyr avec le pasteur Moïse Mbiye. Jour wana bandeko nanga, adoration sur adoration, louange sur louange. Jour wana batu oyo babelaka, batu oyo bakota ba jeune na ba jeune ba priya ba solution exactement. Jour le 19 la famille et Kozalande Somo, stade des martyrs. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêtes? Wana toromo nanakaka le 19 mai na stade de martyrs avec le pasteur, le plus grand pasteur surtout de la République démocratique du Congo na stade de martyrs.